Moningai, Gisclar, Zanotti, les plus beaux. Il y a un groupe de Bisso. Comprendre? Soki, il y a un groupe de Bato Boyebi. Bobenga ngai, bozong ngai majo. Nagoya te dans maison. Nagoya te. Na tongelo temple, na lopango. Na fukamela kanyo tongo pe pokwa yaya. Buba maime, bubebwe. Buba mayo zamobali ya libala. Pere pera nzambe, tomora kabangelu. Pere pera mobali, ezenga kamwazi azala. Nazo yembelo nzembo, foyoka bien. Nazo boka loketo, foyoka damwa tosege. Gumbama, bubebwe. Salanda tozoloko de papier, elengi ya Congo. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Bonjour très chers fidèles internautes, amis du www.elengacongotv.com. Et là je dis un grand merci à mon réalisateur Tracy Mbelenga Pro. Pourquoi ne pas dire un grand merci à mon caméraman Rachidi Sadiki, Mwana Maël et Papa Narenedi. Et là je vois l'assistance de Mouna artiste Jordan Kambala, Naboussin Binoti en tout cas, Bilonios Bolinga Kabongo, Jeffer Mikote, le Phoenix de la presse. Et Naboussani Bongote, boss nanga première dame du net, Glody Diasuka, la mignonne. Loris la Congolais, Malolo. Vilanga Blaise Diamoni depuis Paris, Myriam Kayanda na Tunisie. Et Naboussani Yote, Midala Taylor Elengi. Oya Boyo, Asala Paris nae, Asalpe Belgique nae, Alukiba Midala Taylor Elengi. Très chers internautes, quand on a l'Obaka, na carte de promouvoir, talent, na carte de promouvoir, bonne humeur. Bonne gaieté n'a pas parlé na bino informer bino l'information au temps réel. Les lois na kati ngoto na moko ya artiste ozo cartonner makasi na kati ya kin et surtout na kati ya light music babi il est le plus beau du groupe. Est-ce que il est seulement le plus beau to il a aussi la plus belle voix du groupe. C'est pourquoi to kitibo to beta masolo na sans plus tarder je m'avais déjà dire pour découvrir à travers votre talent na. Bonjour. Oui, bonjour. Un mot par rapport à fan na nyonso ou aux occasions pour la toute première fois na site nabiso elengacongotv.com. Bon, premièrement on appelle ici bato balinga ngatu mbote. Moi c'est Gisclar Zanotti. Ninge bosso le bara les plus beau. Gisclar Zanotti yeyo. Na sepeli les boyo talanga. Zanotti. Est-ce que vous avez les cambo yo? Yango bomisa les boga na kati ya maison mère ba benga pot de fleurs. Ah. Ngali ndande lea kama kamwana na ibi ngote ngazo ko dans les plus beaux na remercier la monde liboso na Nzambe kana Nzambe après maman wa botinga maman Clara apesi mbote maman Clarisse na papa na Justin que ton homme réponse un peu. C'est Zanotti. Pourquoi Zanotti? Bon comme Zanotti ya kande nini tant na kotaka orchestre et bandela ba 2012 pour nga biso ba recrutement liboso président Zouara biso Zanotti uta ande on a répété des temps de 8h à 22h de 8h à 22h wana et on a zonga mutu c'est wana na uta académie de beaux-arts na notre académie de beaux-arts na Longwe na musique parce que la musique dans le côté sikawana ya na catch na ngamo na la tango trop catch ne pas suka na bambango kaka et panzana na bambango kaka na zala na kaka sko yo sala ke Zanotti yo ya sika wana ba 2012 wana praise azala na ngope jumo na ngo boye pasu na obina siko e fungwa mi do semele tikali pour la nanga Zanotti yo musique ya akoti na parler apesa nga catch sika ya Zanotti apesa comme on partir le comme Zanotti comme on a Zanotti utakona bon s'agissant de parcours na yo banda carrière musicale na banda carrière musicale na ngai et pas Fabro na uta académie de beaux-arts na ya venanga jangini mtamema ngai na nino na light music aba aza Fabro pechu amega oyemba zoe nano sala test bien tina sala test mbi bien tamna te ya mona pa ouais ça ba frus ya ki frus tina eba ande ko yemba ndete na eba ko yemba te na yeboye melalingane music tona yo wana mnanga yemba non na yemba bo libanda mnanga te to nga masala ange alongwa koma et pas
na jet set et pas vina biso président zo faire rigola et tongo ça la mène ngwana ça le test azo nga pété et nazo nga ndako tiko na ba ndeko bina tongo ba ko bina président ko bengisa ngai ba bengisa ba jangini te zo ba lo monsieur ba yemba ba bina ba yo rebenga nga lisusu na ye ça le test la bini na telwa bini alors on voit bien to ko orienter yeti aroyeba koyemba ti ko tanga mengo wana vina ba na opeka wana Abia Talika loko ça le plus beau azioka pour décorer un podium ala ko boyete na la mo fo sira na fo pe na ko boyete na webe logo likamba bokte o ya ngwetsara ni le boga panzi likolo ba héritier tout cela mamla biswa ça nous tous amour logo moi parce que oui les lots s'améliorera par rapport à Fabro mais maintenant Loris la Congolia Blaise Diamoni Myriam Kayanda bayoka ke toza bonge pas zanoti natongela table na lopango nafukamela kanyo tongo pe pokwa eme umame mebu nguma mayo za mobali ya libala natongelo temple na lopango nafukamelaka yo tongo pe pokwa yaya nguma maime bubebwe nguma mayo za mobali ya libala perepera nzambe tomoraka banjelu perepera mobali ezengaka mwasi azala nazoyembelo nzembo foyoka bien nazobuka loketo foyoka damwa toseke gumbama bubebwe ebebe na mibeza na yo lokola bebe na tangwa libele naza non utiliser utiliser na nzambe yaka la sinalati alliance fini le fiançailles fini le club de courtière David Molo talanenge emebube babalingai Karen Mikwekwa Teria Lino Mera Pale Valeria no ezarangana dalonango te aime ngazina bolingo la teselinga ngona musabibu bebu nanga yo envezianda aime dala lelo yo bubebu ngano tokomye lilingi na nzoto ya wilika ya mastondi vers Blaise banga shanobi nanu ngata dikondi na bali aime. Voilà, et c'est fait ça. Bon, News, Bozo, Kazon, na elengakongotv.com. Et là, je vois mon boss, la première dame du net, Glody Diasuka, la mignonne, et mon réalisateur aussi, Melenga Pro, le nouveau mari responsable. Zanouti, source d'inspiration, parce que dans mon monde, au béto, ça va charme, au kangami, source d'inspiration. Inspiration, est dans la nature, hein? Nature. Sona vandi na otala bato na otala ndenge ambo etambola na mambo eyela ngai na ndenge mo na zo ba difficulté mo bwe ya kanengona et bon ba musicien qui t'inspire le plus ou bien vous avez so vandi oyo ka mélodie na yo non c'est vraiment m'inspire bon on a constaté c'est ngai ya bandi na nyoka musique na nyoka ba vina biso ba héritier Watanabe président Fali Poupa après na ko mona ba déplique ba vonga ba mona ke oyo na sepelisa ngai wana ba c'est moi belé na ko tanga ba komo belé te c'est moi belé tu vas faire rigola faire rigola musicien na sepelisa pas faire rigola bango nyonso ba yemba bien bango nyonso na disco tu uzana nzembo to zaka na ba vocaux astali ba morceaux vocaux. Vous appelez moi des vocales. Et pour la première fois, au presté na podium en public, et ça rend impressionnant. Bon, parce que normalement, bien sûr que Arizara na âge mais tu es encore trop jeune. Bon, moi concert na liboso na beta na hôtel du fleuve. Hôtel du fleuve. Ça beta concert na hôtel du fleuve et ils allaient rapper na yé test lelo lobby. Après 3 jours ba benginga.
et puis na propre na ba kobina mais chien qui moi mukie ba nini bika par rapport na kuta ba vina nga ba Ibraton sera azara na chef te sera ga ex chef na biso ga mobe beta lindanda na kuta ba vina nga ba Thierry Migler na kuta ba Hervé Tau ba vina nga ba Yasser Arafat na kuta ba 4 wana ba chanter na kuta ba 4 wana après ngai na roya de la massa mobe Ange à Longwa premier concert na beta na hôtel du Fleuve na beta concert mobe pour ta changa pembe na wana na ebika bantaka na banzembo te mais akata pena donc akata voilà na mixeur donc micro télé mais non ça bon ouais ça pour ça qui pas bateau ça qui pour na pamba te na ebi banzembo te bazwinga ilo après 3 jours concert na ebi ko yemba te bazwanga mbala moko ba chenga wana ba c'est ingénieur ye micro na suspendre ngo a suspendre ngo voye bimate mais na betaka monoko na tour danse la bimi ti après na yo ko la banzembo na komo na yo sala na beta na fikin mais la fikin so ba c'est des actes na la sabino carrière na ngabenya ya ko bandango bien na fikin. Combien vocal ou l'ancien Africain? Yaka. Na salaka premier vocal quand on a passé na Fiki, na sala vocal na ngati na sala interprétation. Na lingina mona pasi na ndenge zokola kaka. Yo sala kili pasara oyo ya ngai. Oh papa mona biotikinga na droite. Sala wana. Sala vocal, sala audio na prise. Après ya ko mona ba ko betela nga ba bis malebele tellement sera na ki moi ajaki moi na se ezwa nga mo mutu azaki comment que souffler après kalone za likolo makasi te za na likolo moi on travailler solo travail na yo za na likolo te ça note yo longelo ko na likolo wana oh na lobi on mi yo zangai oh est-ce que bino mkolo vocal yana ya vina mso riti watana beti so bindi riti poza likolo musique à l'école, c'est la musique. Voilà, très chers internautes, je rappelle que je suis bon avec Zano Tibabi. Musique à l'école, c'est la musique. Zano, mais ma bisoga mingi mingi parce que Zano Mutankonga. La miroir nazolela bolenge nanga bebe yaka na kowa chéri zonga na kokufa sokosongi tokokuta liwe bebe nanga eza na seye nazolela kaka moya moto bomi ngai mona ngai eza moto ya ntina ye mawananga jusqu'à mona ngai babi ya mwana oranga vivila merveille morangai ya tina moranga nangai moranga ma blanc na nit bloka banding wana kaka quand tu betel solo ya disque habitoza musiciens faire partie dans le groupe ya light music. Pourquoi Poison et puis Antidote? Bon, Poison et Antidote, c'est ça par rapport à je pense des années. Présent au boulot, ndeni ya ko sala. Ndeni ya ko kabola biloko na ba fan na ye. Et on peut comment je pense premièrement. Deuxièmement, tant sali banzembo. Asali Poison et à mon banzembo na ezamo motuya. Abi on a bo mabatu. Après sali Antidote. Tant ça l'antidote habité pour big zata milima batu pour ça bomi makasi boy ba on faute pas na ngamoko fona big zata milima batu ngati abogelo antidote yango biso ba jusqu'à de big milima batu big milima batu net na nzembo ni ntona vocal zelo yo kana ba plan yo na kachwa motema natangisi pinzoli avana kene mboka bawa nazokufa na liwa ya maite nazozika ye na moto ya volkante simeyo musinondo
Souci ya musindo nezo memangai vers la route de la mort na première vitesse nazo kene na vitesse poisi na terre sur la terre tira moka bawa engama na lelile avana kacha motema natangisi pinzo li avana kene mboka bawa nazo kufa na liwa ya maite. Après wana masanga terrasse aimba komi mama yebana ngeza solution bien poko vivre ngama weza lisusu na tia ndemo to na ngakeke na ye shegina ngatala bango zongelanga katatima na komi na mapanze vili ezo senga sefololo ya linzaka aponga na yemba moko nakabu Alazete bota kambu mateta la grande importance mama maya kwanga ne babuloje mandala kana posta na wo kasi yanzambe amoni ngai zero pona pesi motema Yannick Makangila radina maltete ngai berete galojina nga vokala ngai ngoyo. Nabi, comment tu fais pour nous vocal na yo au travail, aux anabats au travail, na bango to au créer rayo moko. Bon, tu dois pas bronzer à créer capé si yo. Yoko yo suma yo kolamba presse, yo kolamba presse. Ndala sanga ibna ba travail ka le pokati, o lo pokati. Ngala na ningi na ngai na minute yo mona travail na ba parole zate. Nous sommes dans la light music. Et il y a beaucoup de vocal pour naimba on na ko kangote. Na ko kangote presse sangate. Ko mbango boete. So mo lo mo ezali kolo na makasi ba imba na kati na voix de coq. Ngati président ko kama kamwa ta gangenga. Zanoti. Salango. Donc quelque part Fabre azo forcer, si on peut le dire ainsi, azo forcer comme un musicien. Azo forcer à fabriquer parce que dans l'académie des beaux-arts. Mais de nature tu n'es pas musicien. Musicien ba manango ba yekola ngo pe pour un métier. Ils ont bien na journal veste diplomate bac cravate kia. Bongo ebna boulot. Ya dene ba comme ça on ngwana. Oko bota ma musique mais oyo balakisa ngo bato. Onga ngai ba ngote. Ablo na obeta o. Na ba ngote. Oh, c'est ça qui va complément à la musique. D'abord, il faut avoir la voix et puis c'est un complément. Si dans light music, tu as bateau à bêta, mais il y a moi, ça a des boulons, ça a des boulons, balaxé ngai, au bêta guitare, pour la ligne, bon, pour chez nous, on a soda, on a soda pena so dans masana ba 6 étoiles Materazzi et ba Balotelli bébé Bouchou ba Bina Filé ba ya Thierry Migler chanteur par excellence chef nanga Ibra Danger nani susu azo mo belé ba Yampania ba chef Adada ba beta dans musique na bangisa ko na musique et pas la génération na yo la génération to bena kasa biso kokino na génération na bango nyozo bangisa mabe ngana muta suka na bango bango yo ba ça notice faut tika no musique bona tika ngote ne olobi na ngade ane ngwana foka ngale ka bango na sansa ole ka bango te bango ne voile ka na bango ngai quand même censé faire que se mesurer na bon parce que c'est la musique te ngate wana mama ba fan ngana biye ba ngana danger te wana msala ngate bona kati light music bango zo baleki ngai non bila mona tsuka la ba non bango balinga oyemba fort bango nyos bayemba fort au rejoindre nga que non ba forcer comme un musicien forcer te musique ba forcer ngote so forcer ngsimba te la note nalobi nga na autre académie des beaux-arts mais ça fait quoi na autre académie des beaux-arts sala biloko moni biloko sala ngo bien ngosko ba orienter nga na musique na ye et puis na comment comprendre na yembi na studio na yembi boy ba musique ba na guitare te la guitare et puis nga balakisi ngane ba yembaka ba apprendre ngai et puis na comment comprendre be makambango et ça ne fabriquer nga. Et qu'est-ce que tu as compris dans la musique
par rapport à ce que tu faisais la musique, qu'est-ce que tu as compris? Quelle différence ou yo monino musique parce que nous c'est ça art, c'est une œuvre d'esprit. Mais comparément à la thématique nango. Donc mama l'académie de Bozana na futa l'art hein. Ana futa l'art que la musique na like musique futa l'art te. Le contraire nga ba futa nga. Na musique futa l'art te mais ya bien nga ya bulu. Mana nota kuna mais on a le kuna. Vas-y, la diplôme. Il y a la palais comme moi genre, tu comprends hein? Tellement la bête va bloquer yo. Ah bah benga la palais. Ta benga la palais wana. Na kumbe la musique. On benga la palais comme la pas massa mai. Ah, c'est yo. Tellement qui mi palais va me foutre avec chité. Mais on a ils vont ngama mutu. Ah, comme yo na oyemba boye. Viga ninge zala kaka boye. Lelo la kuna on me la musique ti d'ailleurs c'est que pas bro. Tu n'as que là bangola na mama ta avion le wa libuma ndege donc. C'est ça. Et pour vendre carrière na qu'est-ce que la musique t'a apporté? Changement ni yo mona étant que Otali par rapport au âge na yo jusque là qu'est-ce que la musique a changé ou apporté? La musique elle est belle la musique na dans chez biso. Dans chez biso na de la muteketa badi na dame mais la musique est longola ngango na matara avion na futi mbongo te na ketele makubona oluka visa te na msala tamsala na bazali chef na biso secrétaire na msala msala wana donc so na voyagaka izaka pona beauté te izaka pona boro Shikito yembi zanoti pa ya te voix ah na mama shikito te nani anataka yembi zanoti te parce que tout le monde non comme si tu as un problème national bao za musique bao ça va te bango studio bao poser mama kamna ko chawa kana te boya sama kamna kuna je dis par rapport il y a vu tout comment mener les lots comme si tu poses un problème national deuil national peut-être bao za musicien de part et d'autre bastani si bango poser ba voix. Et puis, il y aura bel et bien comparaison, on va comparer tes voisins, on va comparer tes... On va carrière na biso. Oui, on le loté. Hein? 10 ans près. 10 ans près. 10 ans près. Ngai ton nazaki kotala prese. Oui, ba vela biso ba jani ba no fort. Mais lelo maestro comme un pays colonisateur a colonisé bato belé na ma danse a colonisé bato belé na nini comment ba nini nani na danse na chant na nyonso ba misia bien na koyemba comprendre donc ils ont ngwana so tala ga série wana ngamoneka moi jomo boy moi genre mais lelo comme danger comme un maestro Fabro tapia banzube balata bakima na ngombango te comprendre wana ye tapia banzube bakima na ngombango te wana Fabro s'il arrive qu'aujourd'hui leader moko aye azana posa na yo ou adhérer groupe na tina okete na diete atala bien patron gente to mona ba ota tamtu 5000 barka bato batala na moni ba leader bino ba leader so ngana ina okeza no benga na na ya te donc bomba image yo eza poto cha lisusu moni ngai jusque-là zanoti les plus beaux ya groupe la biso comprendre soki aina groupe na bato boyebi bo benga na ngai bozongisa ngai image na ko ya te ta maison na ko ya te zanoti to simplement muke deuxième vocal na kati ya antidote na poison deuxième vocal na ngai na bobeta ngotin ngotin oyimba pamba Poli matalaka danger koleka ya courant Kazezanga de signal d'avertissement Serge Kachila Nga mure malere nzambe Sambrina Luema Lordi Bolono Mabobeli Gadona Kaninda Karine Mwadi Balingina Mona Yote Josira na Luanda. On a deuxième borne, on a besoin antidote. Tobi qui sera milimo batu.
ma deuxième bord mais avec le temps so chef nanga dada la kisinga avec 3 temps na ozongo à la prochaine fois au moins na pesa nkunga na lindanda mbala moko kinenzela moko. Ce est un message moko ko lancer na ba jeune talent netio au bazara peut-être pressé. Ouais. Faut appeler bord. Moni mtu asimi kinsasa hein au poison antidote. Ils ont combien de titres? Nyanso en tout dans 36 titres. 18. Boss nanga yo Fabre boss voyez bien. Capote benda e. Mutu mwa mukia bang sa ba vimba. Mwana matete ka. Ana mwana ngembo voyez bien. Ngana mwana ngembo, ngana mwana matete sa Fabre zaka ba pomma matete ba pomma. Te. Ama matete ya te. Ama matete ya te. Matete ya te awa zama muke. Oyebi, koyemba, oyebi, kobina, oyebi ne basala makambango. Comme que des petits pratiquement dans sous émission, s'il y a un message en particulier au cours lancer na fan non soit pour toutes les occasions dans elengakongo.tv.com. Bon, elengakongo.tv.com na yo lobaka kake bato balinganga na bato balinganga te na che bango salam mingi azongeli. Nana bossa. Boyo ke bandako na bino boyo ka gu. So yoki même au bela biki donc et moi jar et boss azalia wa donc yeyo ntongo yeyo obolukaka Fabre maestro contact na pesi mbote na bato yo alinganga Sarkozy F pesi mbote na masa na ngai Yannick Makangila Makangilos tel l'explique pesi moto na ngali susu na masa na ngai Shadrack Mampuya na pesi moto na ngai na nani na Pierrette Kalonji wetu na pesi moto na ngai lisusu na Dona Kaninda na pesi moto na ngai na bazamo belé na pesi mbote na maman na Jaiden bébé Gucci na pesi mbote na ngai bazamo belé fort na ve na Serge Kachila nzamba ba garçon pesi mbote na ngai na gapote lendandos na pesi mbote na ngai na chef na biso chef Brifi na pesi mbote na ngai bazé belé mère na biso mama Clara makambo sala pona nga muchopo elengi makasi mama Clara na pesi mbote a passant après na pesi mbote na nani nani siso na boss na ngai asukisi na imba makolo kwa dena na banana yeti lokona sukisi na ye donc raté na boka lisu batute na pesi mbote na ngai na boss maestro Fabre métier noir non l'homme à lampada l'homme à éclairesia l'homme en tout a beti bango na 2016 boko kalisu te mais merci beaucoup na président nga na ngona linete boss na pesi pa merci belé parce que azu temps reformer ngai na bebisa ba concert belé formation si là les mais nga za kuna internellement te na internellement kuna te na zana nga précipité nazana biloko belé fort nazanga biloko belé fort biloko ana nyonso le fly na yo te iyo comme ça on ngona point nini parce que ça musique bande pas na yo te peut-être mpesu kisango na lobi te ke na linga longwa na zabe na posa malonga te na longwa pe le lobi te parce que na lobi ni soki na longwa na koto kesa mutu te maman mambo bomisi shikito ngo makambo to mama shikito shikito ba mizakala na lobi zanoti na lobi shikito za mizakala voilà rapidement petit contexte sur les ali donc là na lobi boss na ngai na sengi ba merci makasi na nyoko moi mingi te mais pour na komanda na komi lelo boye et puis na nyoko la peu président ngai pour na gangela nga trop yemba boye lelo pe likambo boti lindefo isala moi bien mona sika botami apolo bomba lindefo comme pembe funa de place to mona ngotona na art
bon so na combien de makanisi te ceux qui préfèrent la merveille m'appellent à contredire nga te ceux qui n'ont pas ça ya kolongwa na yebi na bino na usala ngote na pour kolongwa te na zabina makanisi na même pas abina makanisi na même pas na kolongwa pele lobeti na zanano azana yeba ke to bombi majeur yeba ke makambo longwa o tu as reçu formation kolongwa et bande pas na je pense que préfère la merveille a yebi à contredire nga te parce que après artiste comédien ma solo nde banda bon, on a repris le numéro plus 243 089 61 81 900 plus 243 089 61 81 900. Donc abonne na moi d'Indanda, le temps on a des annoncés mission au kilo micro pour au même biso car obi musique à l'école ça raté c'est la musique. Donc abonne. Et là déjà j'ai dit un grand merci Nabino Soubozaki Scotty sur le www.elengakongotv.com pour Nakolanda Bongo. Je ferme côté les Phoenix la presse là je vois Fanny Bongen de la part de Mona Cédric depuis Paris et Nabosani Oté Rachidi Sadi qui moi na maël derrière la caméra Nabosani Oté Loris la Congolia Malolo Moté Mabomama Nabosani Oté Blaise Diamouini vient depuis Paris. Myriam Kayanda na bosanoté Midala Taylor Elengi oya boyo asala Paris asala Belgique ne atipi ba Midala Taylor Elengi na bosanoté Jordan Kambala aya na bosabinoté en tout cas assistance na moni batnyo se baza briefer la merveille na moni bino baya baza tout cas ba play baza belera soko zulanga ba mona baya ba mona pina baya esa makamia donc toka bwana biso na zanoti awa okome biso lo mo puis toka bwana biso wana. Maya misora ngai ezindisi bandako maya miswa salima ezo kutana shwe kutana shwe bazagate bébé la makambo ya esengaka fo tokotikala maya miso ngai ezindisi bandako maya miso jiska esali ba érosion kutara salanda tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro